ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout. Bon message pour l'andabiso à travers ABC One, la chaîne numéro 1. Oui, mais nous toujours analyse à solo na cadre politique. Tu es l'issou pour natina ko informer bino to message au salam nous sala kitoko. Na moko alelo to etoko le makambu o etali prière o le kanaki na stade de martyr. Oyo président de la République à Salaki tokolo belisusu retour ya président Jean-Pierre Mbemba Gombo na Kinshasa le kana kindenge nini pe tokolo bela makamba football ndenge nini équipe nationale ekenda ikosala de fête nyango toye lisusu ne to message ko lo batangi na no sommaire pour ko ba titre ni to makambi to ko développer tout au long il y a émission na biso merci na bino nyonso en tout cas ça me fait énormément plaisir na tamu kieto e ba na bino ba pelle belé ba subjection belé ba abonnement belé salanga joie et belé en tout cas merci na bino bozo prêter vraiment attention na émission na biso analysons ensemble et ça la biso vrai bien et on est tout ko lo ba kaka na sommaire qui est au stade de martyr lobby et c'est là qui prière organisée par chef de l'État prière moko ya action de grâce pour Natina Ndenge Banoma qui est président de la République. Nango neka émission biso comme nous analysons ensemble tandis que biso kuna boye bibino nyonso que to yambaki notre papa Jean-Pierre Mbemba Gombo et les kana ki ndenge to partager ngo na kati émission na biso bango kuna bazalaki na prière action de grâce. Oui, les canaux qui n'a pas canadien au Saranate, bande de bon dimelangai, parce que les reporters na biso bazaki on a sur terrain, bako sabinote, na ba image, on a besoin na ba internet, ça plein wapi, je vous informe, et les canaux qui pas canadien au Saranate parce que Batebele va répondre qu'il est favorablement na retour à notre partisan ton membre moko ya la moko ya kilobi toko beta moi c'était muké parce que maramboleka ki belé artiste belé bazaki on a de bomonaki ça et là mais toko soutirer moi point muké par rapport à la prière oyo Félix asala kito Antoine Tshisekedi tara Kabila po paona baombale ba komila mutu moko baombale bazuba na kombo na mnoko zuwa ka bombi balé toko le bela muké prière oyo Félix Tshisekedi asala kina na stade de martyr en tout cas et ça qui biso plaisir ko ba que ndenge toujours réclamer vérité désir et toucher couche nyonso na bango moko pe vérité comme kobima président de la République que je cite par rapport à Malobana Lobby pardonne-nous d'avoir donné la place aux hommes donc ezola kisake yemoko azali ko reconnaître que place oya pesi Kabila eza place moko ya motuya to réfléchir moi muke to bike pour gouvernement ebima et ça lit plus de 3 mois 4 mois pour que mise en place un gouvernement ebima a auto économie ba DG na ba entreprise publique et ça qui polémique oyo ba qualifié qui d'inconscience mais y a pesi priorité ayo ka muto a nommé la place wana basala ba calcul na bango ngana o tshaba FCC autant ngana ko tshaba tubwe autant tandis que la population congolaise va souffrir. Natina cause la gouvernement bima parce que mbongo ezo mona nati. Pouvoir d'achat exacté. Toujours c'est la gouvernement ba tout là dans les 100 jours ndé marmbe ko bonga 100 jours ici les cas elo monté bonga. Par le but c'est la gouvernement à l'attente sa gouvernement ya zozela nanu chinarambo APC ba instruction mais la prière na eto ka moi bimisi vérité wana pardonne-nous d'avoir donné la place aux hommes. Qui a donné la place aux hommes? Parce que Jésus est le number one de tout le slogan à ABC One. Mais citation wana a soutien parce que c'est par la bonne du cœur que la bouche parle. C'est que bango ba pesi place moko ya munene. Place on nzambe fallait régner. Vérité fallait mona na bango ba pesi place wana china rambo. Na yango ba pesa qui est place à gérer. Tanga muta tubeli na masumu ya muto aleka asopa makila tubeli yango c'est que ça conscience comme muto asopa ki masumu makila ya ba congolais azo bomba azo batela azo pakola mafuta prière wana en tout cas ezaki pour nangisa révélation de Dieu cet esprit nda kitela ki asa la prière a bongo poto yeba en tout cas prière on ekolanda yo moko bimisi yango ekolanda ofo ekokisama yo zi muto asopi makila ba congolais o pakoli mafuta bombier tandis que o sengela masumu oui Dieu miséricorde akolimbisa mais et Seigneur muto asali bon aza conscient azala pini en tout cas wana là dessus to l'équipe to la prière wana en tout cas biso par rapport à analyse na biso sala ki biso vrai bien na yango
dès touti koloba tokolobela lisusu ndenge retour ya président Jean-Pierre Mbemba Gombo et les kana ki ndenge en tout cas bande ko ngai to se rappeler mon ke na discours ya Félix Tshisekedi tanga loba aux investir comme président de la République aloba ki opposition ko na liberté ya ko sala ba mouvance na bango nyonso. Mais na lobby dimanche loko to remarka ki tracasserie na ndenga ko sakana te. Ba soldats congolais ya Kabila ba yaki wana ba koti na ndenge tozali ko uti ko ya président na biso balandi bana mboka je vous dis bande konanga bondi melangai na niveau ya Kingasani désordre na ndenga ko sakana te. Tandis que bango bazaki wana pour la sécuriser population tant ba uti ko yambeza ngo mutingi te ka ko yamba ya pamba. En tout cas merci na bino so bo répondre qui favorablement à un appel wana ko yamba président na biso bato oyo wapi. En tout cas ça biso vraiment ko ba que vérité des urnes ezana top. Donc l'amour état d'esprit est belé, c'est-à-dire bah répondre qui favorablement bah soldats congolais bah avec beaucoup de regrets na niveau Kingasani bah beti bah lacrymogène bah bomi combattant moko à la muka bah tiré en tout cas stress na image pour na moi censure muke bah katsango notre ingénieur aimé kasaka katsanga bongso muke parce que les a touchant hein soldats congolais yo bah comme ko pesa no baseka lo sona madesu yango sengelo nyoko la population boye bah beti masasi allez bango ba lokote su atiena ki kalungu en tout cas biso to perdre ba matériel na ndinga ko sakanate ba chargeur to tchaki na po charger pour tout ça la musala en tout cas ba trépied ba donc moya ko lo ba mingi en tout cas na osenga ingénieur ba inception na image oyo ya tracasserie ba soda ba saki na retour ya mwana mboka Jean-Pierre Mbemba na niveau Kingasani bola na ambiance wande kelekana ki après tozonga na plateau na biso pour na continuer suite ya analyse na biso. C'est parti. Nous sommes aussi là. Nous sommes mais que nous poto dans l'aéroport. Donc si la nabi surtout awa les 30 même bali boso na bino liboso biso na sima so mutaba mutuka kabila pour que ako sera badute ta salim piaka na martyr balu ba salim piaka et c'est pendant la phase passer les à 5000 ba ba ko tapeter ba to ba ko tapeter ba ko tapeter ko mi sa message pas même non ba va je le chouchouter. Betty Gaz. Nzambe na ngai. Ni le beti biso makasi awa. Gaz lacrymogène. Gaz. Bino bata Félix boy, Félix inconscient. Maman bata biso ba gaz. Siko boy pena Babettre bango ba gaz kuna ba boke.
bana Tchango vraiment. Eh, gaz lacrymogène. Jésus. Nzambe. Ah, toqué. Tout droit. Nzambe la ngai awa nde bana Tchango. Ready guys. Baseni. Voilà, merci à notre ingénieur Aimé Kasaka. En tout cas, Ezaki no meeting Ezaki a toujours Ezaki nanu accueil ya mwana mboka Jean-Pierre Mbemba ba soda congolais ba sali boye. En tout cas, epesi pasi komona entreprise na biso sala bino musala po bino boye ba makamni zo le kana mboka boye bina ute ko rappeler bino j'ai été fracturé à la jambe pour na tina ka musala oyo et demain eza caméraman na biso ndazaki menacé babotoli ba trépied babotoli ba chargeur toujours kaka tozo luka ko sela mino musala kitoko pesi pasi en tout cas bande konanga na mboka ya boye to ebite za démocratie to ebite en tout cas bande konanga biloko o ba sombaka to betela ngo c'était parce que to loko takango te boss na biso mama Chantal ya au place azali azoka penya ko tinda ba matériel mais bango en revanche ba botolo ka biso ngo ba marginal ka biso ngo to éviter liberté de la presse ngo soki ezandenge en tout cas et ça li bien té pesi so pasi na komona ndenge ba soldats congolais en tout cas je vous rappelle Félix Tshisekedi alobaki plus question ba gaz lacrymogène mais o betama kilobi na éviter ça maya mungu maya pipe gaz sur gaz en tout cas nga na kokaki te na choc na zanango na tikaki ba réalisateur ba mais na kanisa kiloko bango mbala mibali ba ko bunda mais ba
babotoli bango biloko c'est déplorable en tout cas tokoke na mboka oya boeti wapi na yango biso photos à pouvoir en tout cas vérité sur vérité tokolobela ngo tokolemba en tout cas bande konanga epesi penda pasi na ndenge ba soldat congolais ba osala ba soldat ya Kabila ndenge ba osala bongo tellement mesana ka déjà ko grimacer biso ko sala biso mabe yango ba continuer yango ti lelo tandis que na est kuna bitumba ya makasi ezali kuna ezo silate na Ituri bazu ba général ba nommé kuna na front oh non sous prétexte que ce qui va tirer général kuna na barrière kuna na front kuna na ba Ituri wana tombi tumbeko ya za général na batne ba ko bunda bakolo. Je vous informe il y a 700 soldats rwandais au bakoti wana source sir nde pesibiso source ealama.com soko koti au finika www.ealama.com ezali plateforme rwandais au bazo pesa éclaircissement ndenge 700 militaires congolais bakoti na Kinshasa wana Kagame aki ko rendre hommage na fait Etienne Tshisekedi jour azo so vol des jours ba soldats rwandais ba okota bande konanga point côté kamboka boye bande konanga na ebité mboka osoto ki na meto obunda to tikate 700 soldats rwandais sur le sol congolais ba eko sala nini ba eko luka nini ba okene malembe ti ba okota na capitale to ebité ba sana bezo ba envahir en tout cas na ebité Félix Sozo ebate makambo sala manase je ne sais pas parce que ba ko sala pe coup d'état moko ya makasi contre yo au père de ceux qui ni to ebité faut fongola misu na yango biso to ko belela biso nous a mieux placé ya ko bomba biloko mike to za to ko bela to ko lembate en tout cas bande ko na ngai epesi pasi makambo eleka na mboka yango ndeko moko abenga ginga papa de place aux ali kuna na Hollande bambote na webele aipsinga esali pasi komona na mboka na bango ambassade ya Hollande ezate pourquoi bazana ba mois ebele plus de 10 mois impayement ambassade ko kofuta mbongo ndako te soni ba bengana ba panza ba papier libanda on a témoignage vrai pesa soni abi yango monaka na mboka na biso rozonga te parce que yo kaka kanda ko sa soki nini en tout cas na pesi na ngai faute te na pesi raison pété en tout cas biso sto bunda pona cause moko vérité de Zirne en tout cas bande kunanga boyebi que Léopard de la RDC ou te ko perdre face ya mboka webete na mwa na compétition esalama ki kuna na Égypte mais ezala ki cause moko réel to cause moko esala ki ko ba perdre tandis que organisation RDC za malamte tandis que président azaki on to mona biso Sabilinda ki encourager Léopard ndenge kende ko beta mais encouragement wa buti dans le côté quand le pays va mal nyoso ke simbate encourager bango le bino primo ya malonga ezali so mutachebi mais boyebi ke to perdaki 2-0 donc biso tche libungu tu 0 tandis que ba animateur na biso basala ki libanda ba congolais Égypte basala ki libanda c'est déplorable ambassadeur oyo azaki censé akosala makambo ngo tout la mwisi azaza talande ba congolais ba telenga et ça ma ki pe bongo na Brazzaville tant que betaki match biso na Brazza ndenge nini ba congolais bazanki ndenge ni ya kotala match ba kende kotala match tina ambassade en tout cas to ebité eza manque ya organisation parce que bango ba koloba non président kitaki wana comité moko ezala ki a suivi mais pourquoi bande ko na biso ba telenga ni libanda ya stade kuna na Égypte wa kotala match en tout cas total élément oyo et puis tozonga pona ko continuer maso na biso c'est parti. Ma totande to alibanda stade to komi match na kati biso mweto ko théâtre Congo ba konjira kimuibi on vole l'argent déjà ce sont les voleurs dans la biso to ana kati stade pe na boye équipe na biso zo beta non c'est pas normal ezarate ministre kebana bango na bisa kyo kebana ba simbiso touche miibi beto banango kala biso to yebi bango ngala kotsa bato wa la porte ve voloko ve mais aki muibi ba konza Congo biye ezate baliko wele ki organisation mawato talande to telengana biso tout délégation to utiki chassa biso libanda to ebite to banda wapi ambassadeur tout la musa sasa batutu bakimi c'est pas normal RDC babi 1-0 tala boy tala bena boy
Mato, taba animateur, bambona libanda. Taba animateur. Voilà, merci. Bisonde Billy le baramwa mingi. RDC contre Ouganda, défaite totale, échec total. En tout cas, tu éviter, si faut na ibenge, bon comprendre ibenge pas mutu. Ta condition ni morale n'est qui pour na coacher. Tandis que bana mboka baleli libanda ba telengani bazo kalibana. Oh ba biso déjà oh et puis si pena pas si mingi en tout cas na éviter mboka oyo so kito sala nini toto lobani mais to sana kondima nzamba ko sunga mboka ke liboso na ngoyo congolais diaspora yo congolais sana Kinshasa na Lubumbashi partout ailleurs tellement zwa conscience état d'esprit pour zala to réclamer vérité des urnes pour ma solo et bonga nde to zana toujours pour na ko beta masolo na biso ya politique. En tout cas bande konanga ndeka to mesana koloba to za awa pour natina ko sela mnu musala kitoko nde bo tikola na ba image ezo pesa passi on tandis que majorité FCC cash ezala ki na réunion soki prière munene na stade de Martyr mais ba toi FCC ba répondre qui favorablement te kuna na kinga kati réunion qu'organiser nanya kozala na tête ya Sénat réunion ande bo mona ma photo basaki kuna pona tina ko sala moi masona wango CC biso benga ngo chichichi ndenge ni ba komisa mutu na bango à la tête ya Sénat kuna pona tina ya ko tripoter constitution pona tina ko tripoter ko zwa na biso ya ba membre na biso la muka ko invalider bango ba kotisa bango po ba comme majorité akuna na Sénat pe na Assemblée nationale ba ko zo mutu na ba tana mutu nango to ko lemba te to ko be to bi carte nyonso ndenge ezali en tout cas bandeko ba benga ba komelinga ba ebi que balobi ko aboutir nango à rien ne to kenda ko yamba Jean Pierre Mbemba parce que azana casier je m'excuse casier judiciaire moko ya mabe asaka ngama la CPI moya chata libaya na 2023 ezate bande ko nanga to songa moi sima to lobi la muka état d'esprit to lobi la muka eza courant mo pepe ya sika to ye muntu moko te li kala moko te to koni moko te nde pelisaka moto ya ye na koni na ye yo ye na koni na yo to sangisi pour na tina moto epela oui ya kozala o se représenter le soutien mais azo soutenir moi na mboka Martin Fayulu m'a dit pour la candidature na ko ya topé pour la vérité des urnes ndebo mona kibino moko na extrait oyo ndebo azo benga déjà population pour répondre favorablement na mko les 30 au biso to ko bilbana nzela pour la tina ba on la fêter les 30 juin indépendance biso peut de luka vérité des urnes na ebima na miso batu nyonso en tout cas boka ki message mona kitoko pesa ki pour la tina moko les 30 juin en tout cas yango na zo benga pe bino to ça la mobiliser quand de to bela kana ebisi wan boyo kaka biso bozana wana to ça la mobiliser pour la tina pour répondre favorablement moko les 30 juin oyo marche nene ko sale makuna to ko dans mode de ko pesa mabiso no sotozana toza prêt pour la tina ko répondre favorablement na tina na yango ni na wanda ko loba wana bango na stade de Martyr bango na kinga kati ko bandenge nya ko misa mutu na bango mettre otika te total nous autres mazumel ya munene pona ko tala bino en tout cas to ima no bozo sala to ko tika te en tout cas mona mboka partout zali tellement la muka yo ki message otindela pe muninga bandeko na ngai ezo pesa pasi malgré to perdre batebena la muka mettre ko limbate en tout cas ndeko Moïse Katumbi ça pesi tendance na ye on est déjà partant boka qui peut na discours à Jean-Pierre Mbemba loba ki on mukie mais to kende penal là dessus en tant que communicateur to tikali kaka na batu mwanda mbwana en tout cas na yonanga to ça la force en tout cas moi analyse mukie na meya ki na mukola lelo to ça la sur émission spéciale et le monde de Jimmy et le monde de Ange Kachila pour la tina koloba maye tali politique tout ça moi analyse muke en tout cas je vous appelle déjà bo raté en moté bo salawana pour na koyoka en tout cas bo tinde la biso ba vidéo ba audio ba voice ne bo sala rango na WhatsApp privé nanga moi ba information mususu ba ingrédient muke bo ba sara et ça la kabiso bien mais biso to kolemate malgré ba tribulation malgré ko boto la malgré to za na pour na sala nous sala kitoko to perdre mais
na esprit tozaka. Grand merci à Montréal Aimé Kasaka et bon anniversaire à toi papa balobi obotami lelo bakusha sika bilamba sika bakadwa sika. Bon anniversaire à Aimé Kasaka, grand merci à ma patrona maman Chantel. Grand merci na bino balandi nanga nyonso au message kobenga. Grand merci na ba suggestion na bino en tout cas yo qui est bisa mninga. Abonnez-vous massivement na chaîne na biso ko sala biso vrai bien. Quant à moi déjà n'arrivons qu'à analyser ensemble. Je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.